Batababa ne batolo bongo banike falina azabongo alukelaka depuis guerre. Bon ndenge ni mutu azali koloko za batu nyonso tout. Bo comprendre na mutu azali na C. C'est le Cambozat. Alors on a raison hein. On est au salaire. Au salaire. Hein? Il faut y a des pliques mais c'est niveau peine il y a des pliques et c'est nga ça fitting na faire rigolo la peau à mon avis grand chanteur numéro 1 mboka na biso c'est faire rigolo bino fona sala na ye. So hier robino na fali ba tiro yemba te po après ça fali mutu passe makasi. Pour mo fali na yebo yemba te. Bitu ya musique ça na sek. Sigo papa. Et quand si le so wera pendant grand concert aba bengisa bana benga robino. Abenga robino te. Ah, loba député moi dosenga banzembo a show ya ba senga décaler habité na petit na beta décaler bien da robenga bo wa contracter robino le gapa na non oh salani eh ya wa ga bambonga bien pour na déplique mais dans ministère montant kata wenge na génération déplique o manquer déplique il reste pas ça a courage nani robino odo mundu a courage asani donc a kufi mais azoboya bakunde aboya bakunda so na comprendre ce que muta courage yeke bakunde te jeune na libumu wa mbwa oza na sima na sekalwa ndoki mwana na ndinda courage te vidéo vitesse comment na Robino azo déclarer toi azo regretter ndenge Fabregas na déplique basali featuring mesimbité ezo beta te Robino Mundubi esali moi passi bomoni ondeni non na liste ba fanatique on a répondre pas fanatique pour dans le musique te dans le rumba to réclamer ndeni so po ba na fali ndeni so fali mo yembela na passi faluka mutu azana moi fox kwa bende ba yemba bien yemo fali ko yembela mukie bongo yemba na Robino ndeni ba yemba ndeni oui fali ko yembela na mukie aluka mutu mo makasi ba yemba bongo je suis Robino po Robino yemba ni bato la ça fitting te mutia le lana bato petu balobana na réplique balobana Fabregas te rando bino na Fabregas ça non kaka bato tu balobana na Fabregas balobana réplique balobana Fabregas te rando na bino ça non kaka parce que tali réplique te depuis que ça na orchestre na yé vidéo vitesse to ba yokani ada devant ni soto yokani photo yemba ya soto yokani photo yemba so le team ça yangwana to kutani photo yemba mais nani déplique pena Robino Mundubi so ba kutani ba yemba nzembo ni ba yemba place ndi ba après ça depuis passe ma casse po après ça depuis musala et comment le studio ba séance na mbongo ebele et puis passe depuis que comment alo l'accès sous na l'accès na kala aya zone sous de musala na l'accès na kala alo l'accès sous na héros na bele makabo Robino ndaza bongo depuis que no l'accès ko yemba na kala asona 14 concerts jeune frère on masani alobi ba jeune frère basali ba rumba mais ba jeune frère banani ya banda carrière Fabregas asala rumba simbité wana Robino Mundubi muta oloba abi Fabregas asali rumba simbité batanga pe déplique asali ba rumba mais simbité kozonga te na mon concert asali mabe yokozonga te na je te rappelle encore na love ke wa bloka kalati wana tiga bloka si oto batonso ba yebi avant yo le ballon on a des pliques qui ne ranger nos pantalons les amis nene trop ya yote ya basi la look note était ya basi babilamba Robino comment on l'a ya basi na mituko sombela mona batu wa mituka te monter na gambe la portière na nina ozovi miseli bu mona batu bon mukolo bongo otiki to sini pona soki ngana na yebisa mo président ala papa na bana tiko chebwe ça bien te o mona mi o comprendre que o la a présenter ba musicien o présenter ba comédien vidéo vitesse Robino depuis que ça na maison mais Robino otiki lo sa ngote so lolo Robino aza leader pour to kangi muti so ane kanga bato oza leader te pour so abimaki leader na maison mère ataki muta chant rumba aya défendre rumba Robino si kokota na ranger na biso pourquoi zaka na ranger na bino kokana no gaz fa blues kuna so kokiete bo suksara kuna lukata ba samarino manki ba respect to ba gali baza kuna manki ba respect yozo ya na ranger bato mususu poani est-ce que tant de plus bimara de plus bo rien salara moana to terme wana ya ba warion salara te de un de abino mo bazoba de deux lelo est-ce que si réellement yo ne okanga de plus qui ba to linga o sala yeto nini ni okanga ye bongo so bato zana bongo kamba on te poani next
beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission donc on est sur www.idéologie.tv. David Wembe, Massoula, Balabala, toujours. Donc, tu fais une émission à Balabala. Nazmak Kiala, comme d'hab. Tu as une émission à Balabala. Tu as Mokila Nzambe, tu as un immeuble à Luanda. Tu as contemplé une émission. Et pourquoi pas tomber taper ma sola musique quand on est au faille na biso pour Azba Kiala ya lingara mingi ndule et lingara pe bongo déplique pour maniance Azba Kiala ma sola balabala David Yembe le grand poète l'homme à couronne très bien habillé Zarana Pombati hein Zarana Pombati Zarana l'idée yemo bien na parler ya uti ali solo to na lule na musika non tu vas na parler o chambre les motos chambre na wa bilamba na siwa na yibika ninge zala na prêtre Asma bonne basanga déplique pour maniance ouais présent na kimia na mincho na Paris ah déplique poto trop kasite ya la bongo so boloba li sola vie assisi mambo vie o ba vie asili si boyo mambo poto ba sisi pe dossier ba poto ba vie bon ça normal agno comme pas un peu poto hein bon hein normal hein non yeba obno na te wana réalité ko boya ngote na da temps boya ngote déplique azoki moi tammo ka ndeko kemi kilité ninga ko mo kemi kiliboye sali bien directement bo comprendre que daki yemo yemo mdana olingana kete tama lingine ama mnena me ngani pipo sala na ebité e ko mata do kana mata ngai pardon to ba pe ngata obino hein donc il y a un peu de robino qui est trop pomba mon candidat déplique malamsko ke pa ke ça peut misala bien candidat déplique ba pe sangata robino akenda ata okende bongo ongo bani déplique na robino za mon candidat non so okende sala be bloko na la te abasi na poto moi bien skin peut moi poussière biga so la ta on a poto et sala bien mutola tabila mana non il est abasi hein il est abasi il y a des fois Robino mais félicitations encouragé nani Robino Robino mundu encouragé asani donc akufi mais azoboya bakunde aboya bakunda so na comprendre ce que muta encouragé yeke bakunde te jeune na libumu wa mbwa oza na sima na sekalwa ndoki mwana na nda encouragé te akosa ke petro mwana ke so me mutuka mo be monter na gauche eso ba portière na gambela ba minda na ona sayo essence na ba so na matadi asa ke bien moi akosa na ba danser na mo ba na mola na ba fazer moi ba sepela Tozana balabala tozana balabala Azma Kiala ouais David Wembe qu'est-ce qui se passe entre déplique Pomba Niance na Robino Mundibu. Batababa ont remarqué comme si déplique nem taza rankiné to fanda ki boye déplique abandi ko finga na Olivier aki. Ba sisi ko finga na Olivier mbala moko déplique ko misusu na Robino Mundibu. Qu'est-ce qui se passe? Ba musique quoi boza boye pona nini? Non répondre ben discipliné si mana pe son programme orchestre pour na batu musu ba na sewa ba ko ma ote lo ballon mam na bino. Bon, on a un concert na biso le 29 juin na village Chetemba. Surtout longo na village Chetemba, on a un concert na biso na municipal la Massina. Surtout longo on a un concert na Brésil, surtout longo en novembre on a un concert na Paris. Ouais. Déplique. Avec beta en Brésil. On t'a pesa ba ministère ba 10 ans. Yé. Surtout longo on a ba pas que non té, toi que non malembe. Au que na Brésil, les ana mission congolais té a beta ko. Ah, on a la pété, et ça déplique. Muto bango ba mona lora ba marque yando yeda devant te pour ayibi que congolais azana fox ya osala tout mais ya na comparaison te a osala donc sona tona le 29 juin ba tout balinga rumba congolaise ba mélomane ba to balinga musique na bengi sibino le 29 juin toza na village Chetemba à partir de 18h to funga dia porte ba tout o ba prêtre Boya, Christian Moko FMI, à Rosalawana, Levin Pai, départ unique, Roi Abana Bandal, d'habitude de la défense. Roi Abana Bandal. Levin Pai,
donc ya ki paraté muta salisa ba pont wana muta salisa makambo ya edara fort boss moko boye kimia patron moko boye kimia donc pe bata balabala levi mpa itina ngola to yebi to mona ba dossier donc na yebi makala mingi te no salisa réunion bana bandal pour na levi mpa yo kende bien mais na okita ki na yebi que levi mpa yo zana biso le 29 juin avec des pics pour ma nièce na village Chetemba ba de tout boya donc so boza wana ça biso bien après wana bana tout ya masina depuis na bino ye wana en terrain municipal to cha déjà biso to mutatinda biso to bocha da na otinda biso to cha ba date pour musique esinga ba date so to longo wana to na Brésil bana to ya Brésil donc Salvador Maya le grand prêtre depuis qu'il n'a eu leur fort Salvador Maya ça n'a fille de chance bon soldat ndenga masola balabala ya Brésil bon soldat black les blacks garçon moulaï go Joël tout là nabi kala mingi te dans un bien au Brésil pour non kende mission de service répondre non à la question nanga répondre à question on a pour la question c'est dans ndoule na ndoule biso mona mutu mukiti to mona mutu munene te so retirer eza boulot na biso na bengi yango ba manque de respect pour ani pour premièrement Olivier dans avant disaki pour esinga vanda si Olivier sala bongo ayipanga bimsenze momo be magetu nzembo ngo batindele ngango atindele nga yemo mena ebisie foxé oyemba no bien erzanana donc pour na Olivier de yimupanzi pour yemo Olivier mo ayebi na bato ba komana se ba yebike o depuis ka sala to comparer bana Olivier te da manque de respect to mupanzi ale to deuxième tour et pas Robino biso na bino te wi ke déplique ba to tena Robino ezate mais tellement ba mission na ba kombango yango mabe yango ba ba mission mabe ka kombango kande yango Robino za ba nzembo kasi donc si moni lelo si to yokaka kuna vena biso taka ngiama nebe bato bazonga pe okape ya msusu ba musique ya bato msona to simba te donc comprendre si to yoka biloko wana depuis qu'il ba poser ya bango musique donc aluka makambo ya mo lelo pe ba manque du respect comme trop papa oh depuis ka ça na maison mère eza yango Robino sala te ana plus de 14 vocal pe Robino na maison mère ya tester depuis ka ya tester te bato ba finga na se na bi place na ko toucher bino po bo finga to mesa na mafinga na bino donc sentir ndule okende te Robino oh depuis ka ça na maison mère Robino otikola sa ngote so lolo Robino aza leader pour to kangi muti so ane kanga bato oza leader te pour so abimaki leader na maison mère ataki muta chant rumba aya défendre rumba Robino si kokota na ranger na biso pourquoi zaka na ranger na bino kokana no gaz fa blues kuna so kokiete bo suksera kuna lukata ba samarino manki ba ba respect to ba gali baza kuna manki ba respect yozo ya na ranger ba tumusus poani oza ba ranger na biso ti oza ranger ba déplique na ba goga na ba feregola ba taringe oza ranger na bino te bazo wela nini ba tsola wele logo te po déplique ata rumbiste ye ala muta décaler luka DJ Momboshit boyemba ozo kota na ranger na biso pourquoi il a muta décaler okota na ranger na biso poani PDD depuis qu'il a ninga zawana ali kolono po asala fitting na né ya mboka na biso na né ya génération 5e génération feregola bataringe muta papesi batu ba devoir l'homme a devoir comme si depuis les colo po asala featuring na feregola kato sala o bomba olinga to sala ti asala fitting na né ya munene ya mboka na biso liboso na ye na asali te aya ye mandeti na nani pona mona ko le la fitting akoye mandeti na nani bona ba né pour depuis qu'il a mis dans la ferry chanson bon Robino mindu bazaka mingi na falia akoye mapena falia na bi ke so ba waro ba pena mutu ba mayele ba yo finga te ba bazo ba ne ba finga ba yemba na fali ni so fali mo yembela na paisi faluka mutu azana mo fox kwa bende ba yemba bien yemo fali ko yembela mukie bongo yemba na Robino ndeni ba yemba ndeni oui fali ko yembela na mukie aluka mutu mo makasi ba yemba bongo je suis Robino po Robino yemba ni ba tiko la sa fitting te mutsa olelana te koleka te mambo wa te ongolo bani Robino na fali na ye fali ba sa fitting ne fali wembe na mo pasi etake ene faut appeler mo ba devoir mo bo pa sala moni to ba depuis ba na ferry depuis ka yebeki no yemba na ene no yemba na grand chanteur a mboka na biso c'est faut na préparer c'est on ben na bilo mo mike malheureusement faire abina mo mas na ko bendelo te po osa da ya ko bendama so ye fali alinga na yemba na muto mo ata mo likolo so fala ko yemba lo mo mukie na ko tanga kombo te mais aluka de ba mise msuba yemba so comprendre pe tika ko cha wata
président Wata Gogan chemin de la gloire na pesi na mbote bilo spiritualité tire au tira kombo Wata na buzo bala kamana ote o nga to yemba na Wata na voini yo boyemba na Wata na ndeni so boyemba te yo yemba suna Wata tu ko luka fiti na makasi non eza boye o nga to comprendre comme si depuis que Monique niveau na ye niveau na ye ce qui singi basa la featuring na depuis que simbate po ya Monique na niveau non niveau ya depuis mais senga niveau pena ya depuis senga ya sa featuring na faire gola po amona ke grand chanteur numéro 1 mboka na biso c'est faire gola bino fona sala na ye so ye robino na fali ba tikala yemba te po a pesa fali mutu passe makasi po mo fali na yebo yemba te dito ya musique eza na sek sigo papa après parce que koloba su komba Wata na TVT ogi koba komba Wata su na TVT luka mtu msubo yemba batu baze belé bogo yemba olukidi je momboshi bogo yemba Wata ndeni Wata mta décalé umbiste papa tu vas wela ba fitting te avant yo le bana des plis qui ne ranger na ba pantalon eza minene trop ya yote ya basi la look note eza ya basi babilamba oyo robino comment on l'a ya basi na mituko sombela mwana batu wa mituka te monter na gambe la portière na nina ozovi miseli bumona batu bo mukolo bongo otiki to sinipona ce qui nga na yebisa mo président ala papa na bana tiko chebwe ça bien te o mona mi o comprendre que o la a présenté batu ba musicien o présenté batu comédien o ali bumona za ne wana bino bana o présenté tala o ça papa na biso we ranson mawa na soni oloyele umbo so la biso blo mo boya bien te plus pe na bela teli yango ezo la saka mama deux fois ma to biso ba deux fois to lingi ngote mais bana wenge we ratson tala bana yo non ya mona wenge te yeza na nga ninge zaki podium ezaki wana esinga ka le kako si lolo so wera bana grand concert aba bengisa bana benga robino abenga robino te te loba député moi do senga banzembo a show ya ba senga décalé habité na petit na beta décalé bien da robenga bo wa contrat ke robino le kapa na non salani ya we ga bambonga bien pona déplique mais si dans ministère montant kata wenge na génération déplique o manquer depuis responsabilité robino pas lobby eza na ministère mon côté na génération na ye alege na mbongo chanson ba ki balege na chant nge sanga mo passe rabi mbongo c'est bon biso beta maso musique ela libanda bilamba to teka na minene nga zuli mbongo sa zoka na musique c'est bon ya zole sa musique naza kuna tana te na muta lobaki ona bango na posa bango te mikoto sa boué nini j'aime to tela j'aime to teli bino j'aime to tela j'aime biso mikoto vivre na tant que pas na biso kutu bakumba biso te na bundi na ndako chez biso nga moko na bundi bitumba ne papa botanga na bimi leo na sala vie nanga alesko yo mutu monga na monoka na balabala na nzela ale na koma na simano koma ko konzanga te lobande na respecter yo so comme na tant koma ko konzanga wana esimba te pona raison ki bukala nanga papa botanga ya bien selanga pa botanga pa tangisanga o te tikale nga moko na fox nanga ale yo mutu na monika na balabala na âge na yo eza yo na boyite na respecter mais na koma olando na simata na kumbo na ndeni so yekutu bongo nde place to beba lamba mo to tsa su ba j'aime par rapport ya musique ndenge zo kende Robino Mundibu aza musicien comment na Robino azo regretter pour na ba jeune frère na ye basali merci mais mon temps na sens wana ndo zoloba comment na Robino azo déclarer to azo regretter ndenge Fabregas na déplique basali featuring mesimbité ezo beta te Robino Mundibu esali moi passe bomoni ondeni non na liste ba fanatique on a répondre pas fanatique pour dans le musique te ana le rumba to réclamer ndeni so pona musique to longola epo ana rumbiste te mais wana sino mbasolo mais a remarquer Robino Mundibu a remarquer que nzembo ya featuring ya Fabregas na déplique beta te yemutanga lisolo ba vie nzembo sali 5 jours 1 million de vie nzembo zo beta ba challenge partout zo salama nzembo za bien azélande album ezo bima siko pese ko panze mutu bien mais nzembo bo betite ya moni nzembo place betite ayeki yango pe kutu te il faut pas toka na ben silt na TV ayaka fini depuis ba bêtise so mutu fingo ba bêtise wana eza biso mais biso to so fingo te po eza musique te musique o batu so batangela o batu ayekola o biso ba vena so alasko ni mbunza to mona
bave na biso ba Gigi Arabiola to mona totala bave na biso ba Drisha totala to mona eza ko finga te comprendre oto eza ko finga te o ba era misai totala eza ko finga te eza to ça l'évolution ya musique ya leader na biso o bon ba sali yeda salon na nani featuring bon ba sali na génération ya salon na nani la génération na ye fit depuis o ba sali na Fabregas eza fierté mboka na biso so lié ba salon na nani Rolo Melim ndaza bon. Ouais, au moins tu es fierté o Fabregas ça featuring na mutu bon. A sala peta sana nani aluka mta de ba salon monte ba sali na gas fabuleux simbité gas fabuleux ibisi o yaki na faux caché yo yaki na caché ke awa lokola ke oza rumbiste na koma pe awa okoza arranger na biso zo koka pété ya on gas fabuleux abengana ye papa o Fabrice sali l'homme à Casino de Paris et l'eau à sali le 31 août à Paris bana Paris na zoya et l'eau à sali et ça bien pourquoi si l'équipe ministère moussous a que ben sa ministère moussous mboka moussous bobo sentir bien mais ninga ben si depuis on bo sentir monter en passe ba propos na bino na ba ranking na bino envers les guides Fabrice maestro l'homme à le 31 août Italie dépliqué bateau peut tout balobana dépliqué balobana Fabrice te rando bino na Fabrice ça non kaka bateau tout balobana na Fabrice balobana dépliqué balobana Fabrice te rando na bino ça non kaka parce que Italie dépliqué depuis que na orchestre na yé ala mamu na ye etalité ala be kama na bino te etalité maman eza ne bongo oh ibongi banano nde nini donc mutu mo besko oza kwa depuis o tsaka depuis na sima na te ba manque de respect papa ataka to na batu so na ranki na Fabregas allez ko mabege tema yo na Fabregas bolo bana tina depuis pe ba non so na ranki na déplique allez na Fabrice bon te ranki na yo na Fabregas ya na de Fabregas ranki na déplique ya yo na déplique ya yo na déplique koti Fabrice te koti déplique te ça veut dire que ça va bongo pour musique on bateau ba l'accepte musique on de ranki to bongo wangana ba mo ba ke da bongo sigol to mo na barando ale zongi art barando kala zo zonga boko comprendre est-ce que place boko kitap na tina si ko ba kolondule ba songeli ndule wana banani oh papa nta sila zate ya moni ngana par ngana ba génération na ndule za na ngote pour mutu tout nous les obeta magara ba génération ba kolo génération ndule za bato ba kufi to tangi ba po da ba kendaki ba sa isute ba o batikali génération ba obeta ndule ka ndule za kaka papa bazali to respecter bango te ke ba ene mais to respecter bango te ke te bato ba banda no ba ene parce que bato ba banda c'est batika ou ba kufa place na bi ke bato ba comprendre nga ba finga te po neti nga na bi ke depuis que ma papa na we ranson voilà faire go la ma papa na we ranson avec beaucoup de respect mais l'autre bi ke we ranson a tie concerne awa depuis que tu concerne bato ba iba fana depuis ba royet et we ranson pe ba royet avec reconnaissance que depuis que depuis que lo ba kuna mtabeta kuna papa nanga o beta kuna ya nanga nga pe na so beta nanga awa mais bango nyonso tout bazo beta kaka papa jango ezo brûler kaka no esilité wa bazande ba guide bazande bato ba banda idole mais ça dans la génération te papa génération ça ba papa wemba ba kufa batika déjà to contender bango mais au tout ba sala awa to zali papa bon s'engage que lui eza contexte na ye o ya raisonner wala pona nga donc bon na normal bo finga nga boye po mutu na bokutana te o finga zoba so neti ba to biso so finga zoba na ozongisa pona lipo mo to leko ngapi na za bongo oui so mutu pe arotalisa nga bien na ko zapi maïla partie na yoti na comprendre que te kendaki boye c'est bon mais so boye non mais mango mais c'est très important réponse de bimaki beaucoup tawana la plateforme nous beaucoup consommer réponse déjà ba nek nzemba bien zawana envie de recherche ezawana nzemba bien prêt à tout ezawana nzemba bien mo wei ya vient na biso Paul dos Santos chez ça en quatre wana nzemba bien donc beaucoup tapina wana nzemba biso bien zawana lettre d'amour et Mireille Bouboussi la reine avocate wana grand prêtre mère na biso ma mère ngaki makasi je t'aime beaucoup vraiment et à Paris à l'avocate à la Brazzavilloise le mutu a salisa ba on déjà makasi kala mingi te na la sabino eloko ni babenga management o mo la pena ki nazo ya pena awa na ba idole mo na bomba mais na bi na préciser batu dans un batu pour travailler nga mo na ko kati na travailler na batu ebele batu tout na ngola na bi on déjà munene zoya donc ils ont la responsabilité na nga na David Wembe na bave mususu na kabola maele na batu nyoso tupo Wemba na maele na ye ve oncle en vie ma pas maele na ye bo vena so pas Drisha na maele na ye vena so Gigi Arabiola na maele na ye monsieur Lubanzo na maele na ye
ba masa msu ba mutu tout aza important na biki to sala lo mo ya bien po esunga pe bandiko bana ba fazer ya pe na ba vina biso to mangala bana ngula ba bota bana ba kima basundola ba charge te bule angolé te eza bano yo botisa okima baleki ya bato mususu zoka obeta otika zeme tika la otuna te nanda kundenge ni eleka kindenge ni non donc voilà ce qui total la caméra ouais comment on a déplique pour ma nuance ceux qui bazolo banaye aza warion to aza warion révolté et soit que pour tela bango ka j'aime to yi bango na mutu na bango wazo tinda bango bango ba tel bango ka j'aime so sona zoni sel bango suna question po biso na bango to bima mayele to bima bazoba na tuna boy est-ce que tango déplique bimara déplique bo rien salaka mo wana to terme wana ya ba warion salaka te de un de abino mo bazoba de deux lelo est-ce que si réellement yo n'o kangama déplique to ba to linga o sala ye to nini ni o kangama ye bongo so bato zana bongo to kangama on te poani on dimi na yo petit Fally c'est encouragé merci a beta concert na junior les gars font la champagne na legi na bino mo PC 12 a font la champagne na minu pour nous qui mineur bramité to ye robinote a beta bosser les promotions au sungara ba ma faible so depuis un temps on a ti au sunginde ni yo za leader pas leader mais tu pote ma tu pote au boto la visa boto la raté au désactiver ba visa désactiver raté frites zo bimé pas na ye mo tika ko luka guerre na déplique ça la guerre na yo na bata baba ne batolo bongo ba nege Fally na za bongo alukela déplique guerre bongo ndenge ni mutu aza likolo ko za batu nyonso tout bo ko comprendre na mutu aza na C c'est likambo ezati azaka na raison hein olinga o sala e o salete hein aime ça linga sala ya o salete ko sala ni ye mo ayebi bo sala promotion na bino eza na C ya sur stade eza na 7 pour faire gola sur longo na tango yamba mo abeta double papa Raphaël wana abeta ngo double maman dans la répétition mais musique à Congo c'est le scrum putin donc mutayebi musique ya Congo ndenge ezala soka pesa conseil fo yo kapoto on a venanga ya mona benga ya mbinga ngape na benga ya mbinga ya ona so pesa conseil apesa conseil ra pona bisote apesa na bango benga ba numéro 1 ba numéro 2 ba numéro 3 so pesa conseil fo yo ke pas vendre trop avant de trop na ba vendre biso pour na v na zo tant vendre ne bo décembre to leto meliwa na ya putin avec beaucoup de respect et moi tali ça nga to vendre pe na prise bo tali sa prise ayebi bina ndula ngo bien donc voilà depuis que pour maniance ba bengié wario ya lobité azaka wario te et ba non dina za wario il est temps abimi kombo ngone wa so laxi nini bazaki te depuis pour maniance abima na caché a Fally il a écoute bien allo tata ndoto ke soki ba maintenant ba mise mso ba uta panai so depuis que ndazo ba mise na ye ba beta pas déplique ba mise na ye ba longo chez ye ba beta pas déplique so depuis que les gars pas na ye peut-être na moi cachette so si peut kofi pe mo pao pour les gens de mboka le gars mo pao a ko zo mutu te pour na photocopie ya mutu soki azwaka ye pas comprendre que yo salaire musala bien te bazoka sala musala bien mais tellement que la place n'est pas longo ni rapide so bo zela mo TV eza ko koma na Facebook ite to za loka ko sa te bino bona musique ya macho na mbangu biso na mbangu te to finga be mama mutu to finga be mutu kizengi te to finga te to yaka ko pesa ba réponse na macho na lokuto bino bozoya nango biso to répondre c'est tout biso to bana we ranson mais robino ya na lokuta te na yaka mission te mission oui mission biso na komba comptabilité na na rumbati yango te donc voilà na mincho pena mto paté bango ba robino mto paté bango DJ Momboshi tous les DJ mto paté bango ya DJ Momboshi na ninga ngula awa dans la liste ya DJ Momboshi nda za bongo bote pe robino kuna mais robino bateke non aya ko robino mndi butu DJ ya na ngula ko ka DJ Gloire ata ko ka pokiya te kabelo donc bato ba beta musique ya ba musique ba house wana beaucoup plus ba DJ banzembo tu ayebi abeta pese ben abeta générique non banzembo tu abeta to ko sana te kabelo lekengo to ah kabelo leki banzembo robino tu na DJ kabelo pena ya Mr Kabelo ya Mr Kabelo DJ Procureur leki ya robino na DJ bo asi robino leki Procureur na beta musique na DJ non mais na nenga ba générique photo comptable robino na promotion na yo wana voilà osali bien nenga ba générique ba sa ba générique na biso ba rumbiste depuis kazo yemba
so ba bengisa depuis que pa Weranson papa na ye eza po yemba mona te Fabrice leka wana da kindaka yembi ya banga po vocal na ko sa mo suite akimaka po obi Robino ndaza bonga banga ko ya pa Weranson po akosa ko vocal na na te ya papa eza nini Weranson na sala ndeni so ye po Robino tilo classe 6 ate akata classe obi ba sa ndeni awuzungu suka sa vocal na so yelo akimisa ke atuna Werabi so na sa suka vocal ana Werabi me osala ngoti ato sa ba bilolo me vocal na fo sala ngoti so yeti le vocal ngo abosala kokane suite teme apesa dile manzaka passe na mutema na musala apesa be fina so disha musala po bana posa aya aleka me ti lelo ye mona ba rep ne da ko ko longole loko wana te ye mo ka sala vocal na ye akoka ngoti me ba na posa na yo ya ba yamba yo esa ba on pe bien mais parce que yo mundo ko kate ba yo kanako non bana bakutana bangumi bakutana bana problème so ba yo kan ada devant ni soto yo kan photo yemba ya soto yo kan photo yemba soto yo kan photo yemba so le kimisa yango wana to kutani photo yemba mais nani depuis pena Robino Mundi so bakutani ba yemba ba yemba nzembo ba yemba place ndi ba ko apesa depuis passe makasi po apesa depuis musala et comme le studio ba séance na mbongo ebele et puis passe depuis que kuma alo l'accès sous na l'accès na kala aya zone sous de musala na l'accès na kala alo l'accès sous na héros ne bele makabo Robino ndaza bongo depuis que no l'accès ko yemba na kala asona 14 concerts na no kaka alaba no l'accès sous Robino sous yemba et ya bete ba décliner na longwa asinga gas Fabrice Bolimbisi balimbisi po so ngisa na place wana ape galila moni gala tie sous concert kuna pesi yazala kufi on mtima passe yana village chez Tembo yemba bia obeta lo yana na sapat no yana na wana mulai na ne lo abasi wana lata wana yana na musique depuis quand nous répondons nous sur ngamo na zo charge na bino esili mais so talipe bon ya lo baki azo pesa ndé courage azo pesa courage bakamana ba dit pe on courage to pesa ba jeune frère on est masani alobi ba jeune frère basali ba rumba mais ba jeune frère on banani ya banda carrière Fabrice asala rumba simbite wana Robino Mundi muta aloba abi Fabrice asali rumba simbite batanga pe depuis asali ba rumba mais simbite kozonga te na mon conseil asali mabe yokozonga te na je te rappelle encore na lovo ke ba bloka kalati wana tika bloka si oto batonso ba yebi papa on a micho moto tu ya wenge o mona na vandite na ba chemin de la gloire de boro simbi kotoyo na ba point faible c'est retrouvé anzambe zoto bilengi ezo sala nga bien chéri bango zinga mai na misu yinde on peut me dire normalement il faut ba ya concert wana belé il y a $300 pour kota ba yoka Deborah et ça bango bien wata gogan la polga ba merci to yekuna pas depuis ba tu faut ba ya tiaoula mon mémé tiaoula mon ba faut ya ba la prête tout ba tu faut ba yoka ba hymne national na mboka ya ba mouré zongela mama zongela chérie zongela bébé kwanza bolozi bina bol bino tubo ya le 29 juin les promotions ont au salat le 29 juin ba tout na beng simi avec avant to citer avant beng sana ba le 29 depuis que kokaka promotion te pona ni oyoka ba test ya depuis ko sentir benega oui o nzembo mais ebeta 2 mois te depuis kalimwe ni non ba 2 mois te ba depuis ko hymne national lelo tina ba sa mai ba tutu ba vanda ba sa mai ba yoka nga ba to sa mai ba nkara vish ba yoka ngai ba yoka hymne national e bongo sikoyo nani ngoyoka hymne national te ti lelo ebetaka na poso ko yemba ba nzemba depuis kango ti ba benga ngo hymne national na mesana na ngabi tumba te mama chérie na sali yo nini ngakuna bundaka te mama naswanaka te na bambanda ozolukelanga nini na bambanda Jise Mokambi Pascal Kanzel Pyramide Azma Kiala na Luanda on est dans libanga te dans dédicace pour mbanda yembanga comme ça la musique donc nabiki batu tout balinga pour malangola nga moronde na président moko na rumba na musique to bengi sibino to na ndenga Kinshasa le 29 juin na ndenga Kinshasa na village Chetemba donc ba calendrier ba date ça pas de play na yango wana donc le 29 juin biso tout okuta na wana na ndenga village Chetemba 18 za ba fungoli porte normal $20 VIP $50 et c'est le mobilité à péter au côté sur place na yo vando za l'aise na biki ba fait tout ba ya
Christian Moko FMI aoya président Chibangu aoya Levi Mpai départ unique ya bana bandal bana to bandal lazima ikiala na noyeyo wena funa comprendre biso bana kala mufuna mobimbeza biso bolingo ezalaka toujours boya on ebele na bi bafena pe ya Luanda aba okita pour concert à Louf bave ba kita ya to ba okita na bi ya nga Paris puis na kela lisolo mo muke ba kozala bave tout on a respecté avec tout mais na dame te kiri qui na saka ba musique quoi nous laisser tout mais veut tout on a droit à respect pour tout venir surtout pe on a droit à respecter nga sauf à respecter nga on a droit à respecter 2500 fois sauf à respecter nga te na o baté na manquer de respect non on s'est retiré pour na garder valeur ya vie pour ya zara ya donc ya moni ke batu mingi pe ba veut pe mingi ba mona ke ngai ba mankanga ba respect na ndenge mo boye na temps répondre ba vete pendant mukolo on s'est retiré et on se qu'on a s'est retiré ba msu peut to be bana pété le répéter mais na s'est retiré pour na respect wana na ndenge mabete entre parenthèses to si sana biso yo n'empoli makasi na manga nani te wakande bat ba na manga te ba tout na respecter ba mikolo tout na respecter ba o dem porter zanini na comprendre que po na mi pesa te ke bati na benga petu wana na se retira pour na respect ya bakulutu ya mo benga impoli ngala impoli te na manka na na manke nani bato ne batinda ndo benga nazani na tante yo respecter batu ka bazui non na na temps respecter batu pa mukolo alanka na zo pe idepa na yenga na bine valeur ya bato mo bato sko na ngola ba mikolo ti muto mukolo yeyoti batiki pa ne lote ba na bénéficier pas muto ta masa na ya commissaire mukolo so bato bonga na tika na ya na bato ba mikolo ba le lote ngana respecter ba vena biso bongo ko ba mvi mayo ba mesulu banzadio ba est-ce que ba fait baza belé bato ba mo kansaka ke veka waza na mwa mukete ba fait baza belé ata ba Sylvain Lumbila baza ba vet bala mbongo te mais baza ba vos ko ngana bi valeur na bango so bino bato ba valeur na bango pour intérêt en tout cas penanga pena na tikela bino bozana wana mais na yibiki baza pe mikolo na temps manquer mukolo te to sisi na biso pia mo ba mbote na bato ya mo pena makambo lembisanga na ba mbote ngo na mo mona ko pe mo manquer respect na pesa mbote na Bronlika di master à TikTok donc star na biso ba congolais ko to za en Angola ya TikTok c'est Bronlika Dima donc ala ndo na biso ala congolais lo bino malgré tout bokoma na style ke soki deux personnes basangani ba deux fois ndeti nga ko kombo wana non ba pesa ngango te mutu pa pesa ngango a te poso ba pesa ko mona se ko za yango biso ba pesa biso ngote to tika bo pesa ngote mais na ba téléphone ya ba mère so bo mona elongi na ye eze longité eza malobo ya bien azo bimisa nande bo sala ba mère ba mabe so ya ba bien bazo zo pa tindela bino so bi bo silika te ke non to mona ke na azmike ko solliciter non nga za tana te biso ba kumba biso te nga to ta koko atota nani ko ela ba jeku te kata relation e balondeni donc il y a un expliquer bien na comprendre nga pena talisa yo to se comprendre et si le poya na vie na nga pena na vie nanga aza responsable la vie na nga aza responsable la vie nanga mais ala mambo belé to sala kamiti to zabuna ninga Barcelone mambo ze belé to bongisa kamiti pe to na double barbecue so na 6 pe nga kana o changa triple voilà bambote ya bato ayo ya na pesi mbote na Luka Modric ba color orchestre na pesi mbote na Silva Nzemba ba color orchestre na pesi mbote aussi na bana ordre national Rani Stress musala kitoko sali bien donc en tout cas fena ba Gabriel na sepeli VIP et organisation ya kitoko ba to bengisa ki pe ba poster bien à part VIP nde sur la diamba bobongisa ba VIP et osala bien ba to pe banga basala so bongisa ba VIP osala bien mais musala kitoko donc voilà so na pesa mbote nanga na Mireille Boubousi la reine de Brazzaville-Loise. Il y a des gens qui sont à Paris, il y a des avocats, on a une maman, on a une mère Nabiso, donc après mère Nabiso, donc il y a une deuxième mère Nabiso. Donc il y a Nabiso tout vraiment, maman Mireille Boubousi, donc il y a un programme bien quand même, tout ça la maman tout, donc voilà, on appelle ça sur la moto, on appelle ça moto na Je love la festa, on est à Paris, on appelle ça moto na Didier Boulabang impresario, à Paris. Na pesi mbote na Christelle Esambo na Paris, na pesi mbote na Sarah Esambo na Paris, na pesi mbote na Suzy Maluta, motema ya Patrick Kisungu, donc mutalembisi poto ye wana donc voilà, na pesi mbote su na grande sœur na Julia Tebwa na ninga Luanda, na pesi mbote su na Paula Palmira, donc on a plein maman ninga Turquie, na pesi mbote na Joyce aussi, na pesi mbote bango nyonso tout, na pesi mbote na Chani Kotambwa, donc na pesi mbote parce que na famille mobimba, na pesi mbote aussi na pasteur Marcouch église neza bongo na ndenge ya Terra Nova église zaka étage te église apa c'est lobanza mbezali boya bosambela bozala wana
ozala bien na pesi mbote aussi na Gilles Vakuswa hein pesi bino tout bana tout ya formidable na pesi bino mbote belé bana tout ya Lunda pesi bino mbote bana tout ya Luanda ba mbote ba sœur ba mère tout nga respecter mutu tout problème ngeza ka pona mona na passe ya bazo ba kosela ma campo moyena s'intervenir ezate po côté bo kosela na yaki te donc voilà. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Emmanuel Schengen. Kota masola balabala makambolo baki to réaliser ngo ça la bien. A déjà des sénateurs. Zaka la masola balabala. Ya baleki. Hein? Muto leader à filmant. Ah leader au film. Atesha. Te. Atuka nga pena esala nga bien. Na ngapa ke bato belé, banga ba pousser un peu leader pour na mbongo bala koso.